Bande kondeka tolobaki la bilo tetoni na tango ya sensibilisation. Toali na tango oyo toali ko kita ko sensibiliser koloba ete tango ezali mabe, ngonga ezali mabe, moto moko ta kolika ete to tika lolenge ya menace oyo. Na banzi binonso boyebi alerte tango ali mabe. Lelo to salaki descente, lelo to kitaki ko swana ba mboka, ko yebisa ba kotuna ba mituna pe bande konanga bilo moko boko mona nini ezali. Mbote bonjour monsieur Kanyo saison bibino peuple congolais. Boyebi ete ezu ezali branche boko to la chaîne de libération. Et si ko to akaba Congo mali, si ko to sasaka to panza ka to biela ka moto papa de moloto kita. Eziki sabisano so balokia ye ko Congo. Et pai oyo to zala ka ba Congo mali bande ko rangai. To analysaka ensemble, to mobilisaka, to sensibilisaka, to conscientisaka to sala keveille patriotique. Et pas yo to solo la peuple congolais la bulima, to tchaka litono na nzete po ete to benga ya malamu. To sala ka mosala ya Jean Baptiste. To ali bongo basinzili kolo, kobela ka bino ete ngongi ali mabe. Tale siko to tele ma ferme fidèle ko la bakuke. Kozela tale siko la République démocratique du Congo. Et pas yo to mo kundo la kamalo ba nkoko la biso la bourra la ba biso béché fouiller de laisser ni place que la mer repasse. Ezu la monte religieuse. Ezu comme la mana na kunya donanga. Ezu comme l'équipe polate. Yanga mokonzi na Angleterre équipe polate États-Unis d'Amérique la mboka mana na kunya donanga. Yanga mokonzi na Angleterre. Équipe polate. Et comme la papa le frère de maman Clarisse mboka passe la ino ya se antela. Bande ko to uti ko bunde tumba. To uti ko belela. To lobi to kotika te. To lobi le kamba Congo eza ya Congo. Mon mère de Breno en Autriche. Les Cambodgiens Congo comme une virage à Soka, maman na Jolie na Suisse, maman Dolo na Suisse, maman Samuel. Achille la tika na toka boy na France, la mboka papa le Fred et la mboka ya papa Michael, na maman Célestine prompteur établissement là. Toi na posa na bino. Ya kona ndeko la bisa utiko tika biso moko pa lingi maman se ya makasi. Kasa bande ko milenge la ya na bokomi na yende ko. Asali crise ya makasi ko pesa passe la maman sia kasi ni to sala nzamba yebi yako na famille ndeko ngana tikibiso balinga ki tumba ya maman sia basepela ki poseza la ki ya kishaza poto mona makasi nzambe lingite molimo moyo mokeli kambote mama Celestine nzambe mobondisi ya mitema bondisa libota bondisa bilolo so la ndeko nyoso osia di Congo plutôt ya likolela osia di Congo zaina mawa kasi ni toloba tokomina tango le tumba tokolela na bino pe tokobunda moyo totikanzela te na moloki bino moko bomoni makambo mona mboka Chilombo asali bino moko bomoni makambo mona mboka Chilombo akolukela biso Chilombo moto la lokuta Chilombo mobebisi pasi eko kangaye posa eko kima kasa kolobani na provoquer Martin Fayulu Madidi kasi peuple lobi pona likambo wala bakotika te Bib Daniel Ngenda peuple la lipongite peuple alobi akotika te tokotika te négociation to boy transition au glissement océan lobaki to lobaki te que les 17 ba okanga yango na bibo s'abonner massivement vous partagez mes missions de Daniel Ngenda vous partagez mes missions Charlotte Chobo Maman Jovi vous partagez mes missions mon mère de Brino vous sala musala
JKM le numéro 1 océan de la presse congolaise. Kabuya kumba biso na Pascal Bisiko tozala ki peuple atomboki bandela paposia moto akongala bakotoko boyoka peuple na bino ndenge nini balobi petina na bango bakani kosala Kabuya tokumba masintoleka. Oui, moi t'es le journaliste. Oui, toi qui moi n'aime pas Martin Fola qui n'a quitter na le débachi va permettre que va pimeler va lobi que t'as des facilités. Moi il ba par rapport il y a comportement au gouvernement na vision na art il y a campagne moi Martin Fola. Bon, il n'y a pas à dire pour le gouvernement des médiocres. Oh, ils allaient le Congo, le cardinal Mosengo Alobaki, ce sont des médiocres. Les médiocres, par caractère na bango, oyo sont mon awana. Ne yango bengi médiocrité ou gouvernement médiocre. C'est pourquoi Faïl Alobi aya tolongola ba médiocre oyo tous ba congolais ya solo oyo bazali habilité pour bazali na bolingo mboka na bango ba changer mboka Congo. Stade des Martyrs ezali stade ya ba congolais moto moko te azala monopole ya kobeta match to ya kosala meeting na stade azate ke moto mosusu akosala te seni bapekisaki ke candidat moko te affiché ba photo na ye na bénéfice ya gouvernement to ya l'état c'est-à-dire biloko eza ya l'état moto atia affiche te ebandi école stade bekene na stade de Martyrs elenge bozomona kuna eza ya nani ya Félix atandi yango stade mobimba eze tshilo mazali homme to mutu oyo azali kotosa mibeko ya mboka ye moko lokola ye moko azotosa mibeko te biso bakongole mosusu totikali tokoviole mpe mibeko wana c'est-à-dire Félix azokomiswa sa majesté garant azokomiswa ke ye ayebi nyonso mais ayeba ke moto aza au-dessus de la loi ezate ezali comportement bendiok ezali comportement ya bato bazanga programme ezali comportement ya bato batanga baklasse malonga te yango tozomona na union sacrée basala n'importe quoi donc maloba na koyebisa yo ndeko mpona défi koboya wana ya stade de Martyrs tozo yango c'est de médiocre mais biso ta baboyi Fayulu asala na stade de Martyrs te tokozwa ta s'intéresse tokozwa partout même na barabara même na boulevard il y a des 30 juin tokoya biso population akosala meeting tokoyoka Martin Fayulu et peuple nyonso aza nsima ya président élu Martin Fayulu oyo azotanga aza na programme ya solo oyo azotanga na bapeuple congolais bazoprésente na bapeuple congolais oyo lobi alongola Congo oyo na maboko ya barwandais oyo Kabila atikaki yango mpe oyo Tshilombo aye koconcrétiser en 90% bateki yango na Rwanda. Merci pour chuter pour la makambo etali maponami les 20 ezali mercredi prochain mais tozali komona signe moko te ezali kolakisa ke maponami na 2023 ekosalama mpona bino peuple congolais nini bokoki koloba mpona likambo wana. Merci mwana mboka mpona processus électoral olobi bamisusu balobi yo matériel ekoya boye ndeko na répété lisusu kobanda barepresentant to baanimateur ya seni aussi animateur ya gouvernement oyo en général bango nyonso kozwi exécutif na mutu nango na bango mosusu ce sont des médiocres non je dis nakoloba ngombe fande ko journal baza ba médiocre un médiocre asalaki eloko toujours ekozala médiocre. Regardez d'abord la carte de l'électeur délivrée par Kadima, délivrée par Tshilombo, délivrée par le gouvernement des médiocres. En 2006, nous avons eu la carte de l'électeur. Vous avez vu la qualité. En 2011, en 2018, vous avez vu la qualité de carte de l'électeur. Mais na montant moko ya moke, mais ces gens ici, oh ba kimi diamant partout, ba moni ku bongo gouvernement congolais, bongo peuple congolais, ndé diamant, ba yoko senga 1,1 milliard. Quoi ça c'est élection. Mais regardez la carte de l'électeur, la qualité de la carte de l'électeur. Le bateau est le bateau est peuple congolais la diaspora, vous allez voter, qui va payer pour voter. Le gouvernement est Tshilombo, le gouvernement est médiocre. Le gouvernement est Tshilombo, le solo. Le gouvernement est Tshilombo, le solo. Zéhi, pour voir que l'on soit place aux alliés. Félix Alobaki, Tata Lobaki, le peuple d'abord, l'état de droit. Autant il y a 2 ou 3 Congolais,
oyo badetourne mbongo na Congo kobanda Joseph Kabila Félix Tshisekedi Tshilombo oyo baza lelo na prison bazopurge peine na bango mpona mbongo bayibaki ya Congo. 0 personne. Où est l'état de droit? État de droit ezoya na nzela Fayulu parce que Fayulu a bien étudié, pas étudié mais bien étudié, mais bango lokola batanga ba classe malonga te asimba wa mabe et d'abord écoutez leur discours. Batanga ba classe malonga te bolanda ba discours na bango. Tala ndeko journaliste loko na zokanga. Tshilombo lobi soki ba voter ngate pour voter étranger te mais pour voter moi na mboka. Bande ko wana babalusi yango o Fayulu lobby soki ba voter ngate pour voter moi na mboka. Moi na mboka o Fayulu ko ba voter. Comment na Tshilombo? C'est Félix qui savait que pas voter Moïse était le rôle de finir na mi bala zo bengi étranger mais va voter moi na mboka nani Martin Fayulu. Moi na mboka zali makila na maboko te maboko pembe o asala na gouvernement ya détourner ya yibate yi wana moi na mboka solo o Tshilombo lobi va voter moi na mboka mais Fayulu n'a pas dit ça. Dans journaliste biso na lamuka et le peuple congolais pour accompagner Martin Fayulu to lobi boy. Bango balobi le train est en marche. Nous aussi nous sommes au bord de ce train. Tozo tambola, mutalo bate au train kufi au train saliboy. Biso nyonso le 20 décembre. Tozo kene élection. Ceux qui ben élection ezate. Mais Tshilombo akanga bisaka salami. Akende. Ceux qui élection ezate, mais c'est que dima a démission là simba bisaka salami. Akende. Ceux qui va tche motu makasi. Tshilombo loba ceux qui ben élection ko zalate et ko risquer guerre populaire, guerre civile. Le point nous préparango asianga no mutu la guerre civile et pour ça mais ayeba que transition ou transition nous ne voulons pas de Tshilombo. Tshitoto awa na Congo place na yo za lususu obimisi incompétence na yo obimisi kozanga koyeba eloko na yo opesi ba congolais ba promesse osali biso congolais eloko congolais. Trump aux États-Unis esengeli ki asala mandat mibale mais asali mandat moko baaméricain balobi moto oyo ayebi eloko biso nyonso tolobi Tshilombo mpe akolanda Trump mandat mibale eza te Tshilombo liba. Voilà préoccupation nanga de journaliste. Ok, nazoloba mpona mboka nanga Congo mboka bakoko mboka kimangu mboka bakoko batikela biso trop c'est trop na mboka oyo tolemi zala eza emakasi na mboka Congo baji oyo ya pamba oyo baji oyo bazoteka baji ji ezalaka 500 400 francs mais ji ekomi 1000 francs même soki 1200 énergie mais tala mboka tokende wapi tokomi na pamba mai ya basianga nzoko banda komela ekomi 100 francs mboka ku mai ya pamba donc mai ezalaka su na mboka te tokomamela bamai ya forage ntango obenga mai ya forage wana na français na lingala eza mai ya mapulu donc congolais akomamela mai ya mapulu donc régime des eaux ekufwa Tshilombo abomi régime des eaux Tshilombo aboma siner courant délestage ya délestage osakana te so oleke na courant délestage banda batya tini kululu wana na kati alobakaka oyo akokanga miyiba kosala boye même soki ani ake lisusu abomeli biso sinel tous ces gens wana baza bato moko kaka ya bilobaloba baelieser wana tu bato ambanga tu tokovote pour oyo bango te tolembi na mboka Congo Tshilombo azwaki pouvoir oyo na kimoyibi toyebi biso baso eloko ya moyibi osalela yango eloko te asali mpe eloko moko te abomi lisusu Congo koleka Kabila yo mutu olobaka oyo bato ya Kabila babomi mboka bato ya Kabila basali boye mutu olowa mboso asala na Kabila na mayele na yo atanga kutu mwana moke na mayele na ngai nako jamais natya mutu wana yo mutu abomi mboka yo ezwa so travaille na ye yango wana tour Tshilombo akozwa mama na carton rouge apres akomona soki akosani kotrike sous baélection tour oyo akozwa soulèvement populaire akosakana te peuple déjà atomboki peuple aéveillé na bandeko na biso tu ya badiaspora ya wapi nakosenga na bino totelema toala kanda mabe na Congo nauti rompwe ngaba nabeti makolo bandako mpoti ya makolo nabeti makolo transport kokoma parce que ti rompwe ngaba balo ba 150 na koti loboko na poche na pesa ba 150 oh 1500 na kala toyeba transport ya 400 oluba rompwe ti
Merci beaucoup. Problème ezali awa nazoloba motema mabe oyo eza na mboka na biso eza suka na mona ntie ata pays moko eza motema mabe koleka RDC eza te. Pourquoi imaginer Tilombo na groupe na ye baministre nyonso tu na badepute bango nyonso tu bapostule mais bazoloba biso toganye osali positif eza bien mais bosali positif bolongwa bamisusu mpe basala na place na bino wana ekende liboso mais bino bozongi lisusu bino tu bopostile po bosala lisusu nini bobakisa nini eske klase botanga bato mosusu batanga na place po bakontinue baza te kaka bino bokanisi ke non oyo nyonso bozosala tozoyeba yango te tozoyeba bozoprepare nini ke 5 ans oyo tosali toleba yango boye tour oyo lokola 10 ans tokobima lisusu te toboma bango nyonso tu bakosala biso eloko moko te mais eloko oyo bazolota wana tozoyeba soki Tilombo azongi lisusu nakoloba nzambe alingi RDC te so Tilombo azongi akosi baavion oyo basengi na seni ese ekomi lelo le 12 etikali 8 jours mais ayeba ke le 20 biso nyonso tu na bureau ya vote tokokende soki tomoni ke non eza te kaka na bureau ya vote tobandi tobomana si tokobima esala 5 jours esala 10 jours tozobomana ti intervention ya bato mosusu bakoya intervention tokoyoka kaka omo biso tozoyoka maloba na ye so alobi botika totiki kaka ye moko numéro 21 so alobi peuple tika totiki mais soki te tokoboma na ye ezala 10 jours baza miyibi pourquoi comme ça bino bosali bozongi lisusu bopesa candidature ezalaka te nasukisi wana nde nayebisi tosukisi wana Tilombo ayeba ke no asuka nde yango wana apesi bote na tata ekolo Martin Fayulu longonya na mosala malamu oyo osali na bilili tomoni pakotamoli espoir ya Congo, espoir ya Afrique oza Martin Fayulu papa biso tosoutenir yo na maboko mibale eloko ya koloba boye na peuple congolais nyonso ayeba bien que le 20 décembre biso nyonso toza na centre de vote tokokende kovote Martin Fayulu numéro 21 apesa polo te apesa mbongo te tokovote yo na nko tokovote baprojet ya lokuta te tokovote bapolo te ba 2000 francs te biso tokovote yo mbula ebeta te kutu eyinda te le 20 décembre biso nyonso tu na bureau de vote tozosenga na secrétaire général de vote kitoko arenforce bajeton bafoto ya Martin Fayulu bamultiplie yango peuple azosenga yango partout bazoluka yango na bafrefo ya mboka eza te visibilité eza te na ntongo oyo nga natamboli na sa oyo nazwaki bato mosusu bazoluka yango biso toza nango na posa tosala kampagne biso moko badepute ya Martin Fayulu eza biso peuple congolais barenforce babiloko wana totambusa yango ndaku par ndaku aveni par aveni tozobanga eloko te Kongo eza ya biso nyonso président Martin Fayulu aza espoir ya jeunesse congolais tosimie na maboko mibale atanke mwana ya mboka mwana ya Kongo biso toza bajene ya mboka oyo toyebi réalité ndenge eza na kati ya mboka oyo antuka toza desi na makambo oyo biso tomoni tozovote teke par rapport ya makambo oyo biso tozomona mais tozovote ke mpona mboka na biso etokoma ekende liboso yango wana toye liboso ya kamera toye kodeklare ke toza na mutu moko oyo biso tokovote na kati ya mboka na biso parce que élection oyo esalamaki na nde oyo elekaki ezalaki ke bana bavotaki Martin Fayulu tovotaki ye mais ezalaki swa na biso parce que ezalaki nzambe nde butalinga ye keno tovote ye yango wana tovotaki ye biso toyebi ke Fayulu nde aza président ya mboka na biso antuka botikela biso chance wana bokale biso te tovote président na biso Fayulu toyebi ke nde aza président ya mboka oyo numéro 21 nde aza président ya mboka oyo nde swa ya nzambe oyo nzambe aponi antuka donc fati toza na posa na yo te toyebi bien ke oza président osali mosala me mosala osali okoki te ngana oloba Félix yo maki na yo te mais ezala nango bongo ere ya bapiliaki yo obimaki
to soutenir yo osali musala tomoni bilan na yo aucun échec au travailler à tel côté à part banzela na yo mais makambo mosusu otouche te tikela biso place oza mwana mboka kende na kimia ndenge kabila akenda na kimia tomonaki en États-Unis Trump asalaki manda na ye moko bamericain bamonaki bilan na ye esalaki malamu te atikaki afongisaki te atikaki na pete ake na ye Félix mati tosengi yo tozoyoka deya alobi tosengi yo te me eza stade ya mutu nyonso tozoyoka deya ke boboyi yo na ngolila boboya na bino me tosengi yo kaka tika na yo pouvoir na malembe kende soka tokomi à partir ya vendredi solution epesama te papa kanga valise na yo ndenge oyaki kende tikela biso mboka toyeba totya fayulu na biso tosala makambo na biso ndenge ezali bakongolais nimero yango oyo bakosa bino te tokufi te tozali 21 yango oyo biso nyonso tozala nsima fayulu oyo nyonso bozomona oyo bakatumbi baotambola wana eza bato ya Félix bakosa bino te biso deya toyebi kati wana ndenge ezali ti ndenge boyoki te bapekisi martin fayulu bapesa kerosene te eza mpona bopoza na misisi te bapekisi kerosene wana mpona fayulu mais tozwi deya kerosene eza parti ya lelo azobanda bavoyage tovote président tozela le 20 biso ezala balobi nini congolais koyoka te biso toyebi le 20 tovote soki tokomi le 20 élection eza te Félix zwa biloko na yo papa oza mwana mboka tolobi mabe te epa na yo tokretien yo te tolobi kaka yo kende tikela biso mboka etikala na kimia ndenge okutaki na kimia tika yango mpe na nini na kimia kende na yo papa nazoloba ngo mpona makambo ya élection bino bolobi ke ye parti adouble mandat aodouble mandat ese fayulu akufi te biso na toza na nsima nani ya fayulu tala na awa na bateke awa bato bazobomana ye aza wapi po asisa bitumba wana biso bitumba na biso ekosila so fayulu asa nini akonzi wana bitumba na biso esa nini esili kolela biso bana kongo toza na posa fayulu asa nini amata bokonzi merci papa aa yango wana
bande ko ngai bomoni wana peuple tomboki peuple lobi akoloba ko dégager kanda etika leo nanga to sunga peuple oyo mingi akolobesa te poto za na sensibilisation to baki terrain sur terrain sensibilisation ezali ete Félix akosala eloko te akokoka te pe baloki bakosala eloko te Kongo ezali ayo eza ya ngai mama Jovi papa mapasa Charles Chobo bande ko lango to sola kana mko boyebi mission na biso boyebi ni to kosala équipe pour la tayebi yanga mokonza yebi tozala serma to ko tonga pont ko bakongona babika malamu bande ko basiba yeyi ndeko ngana okosote awo ngani ngako ko solo vérité d'océan de la presse congolaise dès dans le barablo je me forme je me cultive rien que pour vous dire la vérité. Je dis tout aussi que les gens disent tout, mais je dénonce les insanités. C'est pour cela que je suis aussi de la presse congolaise. Vous s'abonnez massivement. Vous s'abonnez bande kolanga. Oye koya eza elobela. Apocalypse eloba songanzila kimbango ya ntumula. Oye koya. Sans pitié de kolanga. Nzamba telemi. Ngana yo to mibongisa. Po ete to bunde tumba ya solo. Ngana yo to telema. To telema les grands professeurs. Achille Mavena molonga no Mirai Malve. Na Angleterre na mboka yanga mokonzi to telema équipe pour la te bana pointe yanga mokonzi bana pointe papa Mikael to la mukangonga yango to sala musala ya Congo bana Congo baye na zo ebistana ba baye balo kipe ba telemi me balongi za biso pamba te biso eze kolo la biso eza mabele yanga na yo nkite yanga na yo mboka mfulusi kimbango mboka ya mama Kimpa ya Lumumba ya ba 57 patriarche bana ba patriarche bilonde batu ko zale sema koleka pamba te tango to ko sala misère ba papa la bilo tango to ko yango ngonga yango bana nzezala bana kingotolo bana polo bana okito bo telema ka bo soutela ka makambo yo JKM le number 1 océan de la presse toza la posa la bilo la ta o kila meje de telo take tu makale ko to bokila lo kulefa pekato la chabienne akene ba mama missionnaire ta yango to telema na mboka nita ba be il faut que yo moto la place 32 ba mama missionnaire to agi wanzambi mulonga na mama Sylvie Mwamba pesela nga papa Paul na casino mbote na mboka la bino Hollande mbote comme la bino baso bande ko langa botelema to cha musa Kongo za ya biso Martin Fayulu ou rien Félix Okoleka boy baloki bokoleka boy boko kokate to lobi tango Kongo biso ga etumba na Fayulu pika pende etumba na fa etumba yango to lobi biso tozo kita terrain tozo kotambola tozo kele mobembo simba mulele mai simba mulele simba papa simba mulele biso toke tozo kende boluka basusu na kati ya champ de bataille toko telema toko bunda pona Congo oria Congo ya biso Congo ya ngai Congo ya biso bosabone massivement dans la sensibilisation minga kolobesate etumba la biso koki ngonga ebelemi to telemi biso baso to bundela Congo mama Congo to bundela Congo ba congolais otala likamba Congo musikati mona Congo pusa na pembeni yoka souci ekolo ayo to telema biso baso to bundela ekolo wa biso na awa ndela lobi merci na ba programme tangola na bondi botarde bono tera biso ko komela bi mamour dangola la mokitene Florence Anton Domindo merci na kabuya l'homme pour son échange avec l'équipe prompt rétablissement na Papi J directeur de recherche stratégique et ça mon conseil. Pas d'émission.